mobali to bomayo so to violer mwasi na yo pone loko mibale wana so lingi liwa to beto masasi na minito so lingi liwa te lingi to violer mwasi na yo bise to sala opeka na misu no mobali nengo vandi wana mwasi na mobali batalani mobali atali mwasi patali mobali Nana efie asungaka bademini Nana efie sungaka kolemba te kotika Nana efie motema malamu bosabone trona bosabone troe na planète Nana Efi bosabone troe na planète Nana Efi bosabone troe mbote mingi na bafai na nganya sa obolingaka émission ya Bénédicte Ilonga kande na lobaka bosabone na planète Nana Efi planète Nana Efi de makambu chaîne kangi ba chaîne nyoso ba YouTube ezande planète Nana Efi parce que biso to memela rabino biloko ezali ya vérité to memela rabino biloko lokutate na pesi mbote na ngana Mireille Sandou quoi na pesi mbote na ngana maître Ntube Maréchal na pesi mbote na ngai na mutu nyesa oya lingaka ngai na pesi mbote na ba fan na ngai o baza na Bangola o baza na Brazzaville o baza na Canada, États-Unis, na bosanité na maman nanga Élysée Mabiala, famille qui tata nyos à partir Canada, na pesi bango mbote vraiment ya bino moko, yango wana mbote suna maman nana Efi, na pesi vraiment mbote, pe ba gros bisous. Lele tozo beta li solo moko, ezali histoire vraie, e salemi wapi na Allemagne. Histoire on na beta ezali teko mwasi wana ye moko abenga kinga ye moko abenginga abinanga alo Ilonga na landaka ba histoire na yo obetaka ta la problème nanga naza na yango yo na biti na bi problème aisinga oui abandisiko ko betela nga li solo na ye abi ye na mobali na ye balingana ki bazaki bien na mobali na ye bavandaka bien baboti bana mibale ndeko wana mwasi bazalaki awa na vie moko ya pasi bazalaki oma na vie moko ya pasi na mobali na ye Nzambe oyo alalaka te ayo kosunga bango bavoyager bayo kokende Allemagne baboti bana mibale baboti bana mibale a partir awa kuna na Allemagne bavandi bolingo na mobile na ye mobile habite maman naza besoin siko na bimisa mbongo na ngana sa nini na bala yo abimisi mbongo ayo ko tinda awa na ki abali mwasi na ye to babala ni bolingo kaninga sana ba bolingo fête ya mariage bo ça eza sous bolingo bozala ki nango ya kobota te siko komi o ya mariage bavandi basa bolingo na bango après après un mois de mariage mbala moko mobali bavandi na butu bazobeta masolo bazosolola mwasi na mobali na ye bayoka porte ebeti tout wana partir ba 1 heure wana ba na salon bazosolola bango na mobali na bana balali beti porte basasa babeli batumo babeti porte bafongola boye arme bandola saba quand ni mobali kobanga mwasi pe kobanga to mwasi azobanga basase wana babisi bango basase bakoteli bango na ndako bandeko basase bakoteli couple wana na kati ya ndako to bakoteli bango na ndako balakisi mobali arme yango basase o pe bakotela pe batu vraiment tala makambo sala te vraiment bino beaucoup makolukela batu makambo na ba vie bino lisusu bino na bozanga na bino lokosala musana bino ka kozwa ko enlevera batu ko bomaka batu ko yibaka batu bambongo ko sala ka batu mabe telesko is solo vraiment ya ndeko mwasi wana bandeko nanga iza histoire moko yesengote iza histoire ya pasi iza histoire mo ya pasi
basase bazuta balakisi mobali munduki arme bayebisi mobali wana na place balasi mobali to bayebisi mobali to boma yo so to violer mwasi na yo pone loko mibale wana so lingi liwa to beto masasi na minito so lingi liwa te lingi to violer mwasi na yo bise to sala opeka na misu no mobali nengo vandi wana mwasi na mobali batalani mobali atali mwasi mwasi patali mobali so na bango bazo mituna nani akoloba ba continuer plus de 6 fois ba tuni bango ba question bazo tuna bango ka ba tuna bango moi ça moni comme 5e fois bi c'est comme la 6e fois awa mobali nanga na ko perdre et puis ba obomaye moi ça lobi vérité habite nandimi moi ça yeko ndima abi nandimi nanga na sanini bo violer na binyonga mibali na bazaki 4 mbinga mibali kitoko mais baza ba assassin mibali 4 wana bazui bandi ko violer mwasi wana bandi ko passer rapport sexuel na miso mobali na ye bandi violer mobali wana bazo bima na ye na miso mwasi tala et ça l'est passé et c'est pour moi passé mobali avanja mona ndenge baninga ne mibali 4 muto moko te mais bango 4 na mwasi na ye okuna zuya leki okuna zuya leki okuna zuya leki moi ça sala ngazo lela parce que asala ngo pona ko aider mobali na ye pona ko battre la vie à mobali na ye lingi mobali na zala toujours en vie baboko la bana na bango mobala leli moi ça leli pasi tela siko viole ngo pe bande ko nga botala viole moko passe au moins ba viole za ya mitema mabe wana o moko moi siki mutu bazo diverger sika ninge swaka nde loko wana etikala comme caché vraiment etika choc moko ma bena mutema ndeko mwasi ba violer ndeko mwasi wana to ba silisi ko violer ye ba ebisi mobali pesa biso mbongo na sima viol faut ba kende na bango me ba kete ba sengi lisu na mbongo mobali la kisi bango mbongo eza kuna ba ke ba récupérer mbongo ba bimi ba kei bandeko na seka tangukie eza histoire ya pasi mais et puis singa na poso seka et ko koma mto basasa bakei mwasi na mobali batikali bango mibale mobali atali mwasi mwasi atali mobali mobali atali mwasi mwasi atali mobali nani akokonsoler muninga mobali na eyoleka na butu wana lobi nango ndenge ezalaka fa mobali a edata mwasi na ye na ba conseil abanda ko kitisa mwasi na ye ba souci mais mobali pa na ye lobi le côté mobali mbamotonga lamuki abandi mama ko silikela mwasi ko finga mwasi ndumba eloko salinga ko sala yango te mosa tuni na sali nini bala bité bibali 4 bakoti babimino na misu na ngai mosa bi na misu na yo papa ese ngam da force ki mibali wana babima na ngai so ndenge bakotaki na kati awa bayaki balakisaki arme baboma yo batuni bayokaki réponse na yo te yo lobi loko te mais nga moko na teli via mobali na nga na linga mobali na nga tellement trop na ndimi ko sacrifier nzoto na nga ko pesa ngo na mibalo nga na yebite pona basani babima na nga po batika yo envie mobali bip non il fallait nga moko na ndima yo komi na ba art ko ndima pona nini engela saona mibali na yo okosanga abofinga mwasi ko lomo bala bosani nyonso siko loko zo kamusa nanga moko ce que ezalaki ba ji ya mwasi wana sa mwasi nanga ndima mibali na ba violer ye anga ndima ngote tele degré ya mibali
motema mabe o bato ba kolobani ke yongo bene yo betaka lisolo ba mibali na lobaka pe basi so basi ba sa mabe na lobaka pourquoi na loba mibali tela yo moko yo papa vraiment moi na yo andimi ba violer po na yo mais na suka longo balukeli o balu sur ma page ko les abasi mususu ba ondima ngote basi mususu mama ngala ndima mbele ba ko violenga ete dami na ba ona yebite ça nini ba ondima ko ba boma yo okende si tu sautes à la radio comportement bien faire rien a kondima ba boma yo kei mais moi si on a ndimi non ba violer pour na mobile na yeti kala envie mobile fala même moi si hôpital a même moi si hôpitalité moi si yemoko a ken hôpital yemoko ko ça ba examen na mutu na banda de ko raisonner un soba kanganga na malade sida un soba kanganga na ba infection un soba kanganga boy ba kanganga boy mais nzamba lola épargner qui ba danger mais to yebité lobi nango ezandenge nini eso kotika na zemi ngana bino to yebité bino sona andimi ba risque pour na soi-disant mobali il fallait la consolation à moi sinaye mais a comme la moi sinaye sous vidéo comme ça moi si na besoin ça nini na boya yo tout ça divorce parce que on dit ma ki ba violer na miss nanga on dit ma ki obimana mibali 4 na miss nanga et on de comme moi si wana zomi tuna est-ce ngai eloko na salaki eza ya mabe so eza ya malamu na vie on ngana menana mobali nanga tozalaki kutune lokote akanganga na mobalité akanganga na mutu te mais ko koma na ba moment moko boye to balani to voyager ngalelo pona ndimaki ko bikisa vie na ye e meminga sikona makambo e koma ba divorce azo bondela mobile na ye li fele mobile ngo patika biloba lobeza la secret ya bango abimisa ngo tepe baninga tala mibala mabembela bandoki ko finga ko bisa baninga mwasi oyo antimaki mibali akina mibali ne 4 na ndaku abandi ko kosa ba makambo moko boye andi ko kosa papa esika ba papa bo landanga esika ba papa bo landanga yo scooten vraiment ko l'occasion ya likambo moko boye mwasi na yo amoni mutu azotyelo poison aye koyebisa yo papa komela mai wana te eza na poison après sima yo balukela mwasi na wana oza mobali mabe ndenge mwana papa oyo ake balukela mwasi na ye aboya mwasi na ye mwasi asali eloko te mwasi oyo asungi ye mpona mona liwa mobali na ye te mpo mona makila mobali ndenge ezali kosopana te alingi mobali na ye bavivre na bana mais ye mobali lelo eza pasi bandeko nanga bapapa nanga toza na motema kibo papa kozwa décision ozozwa wana te siko mwasi azolela akosuka wapi akobandela wapi akobandela wapi akosuka wapi so bomoni problème eleki boluka ta basala nzambe bokebenga ta mama na efie aprier mpo na bino akote ya bino aolakisa bino nzela na pesa okende kosala biloko moko boye likolo koyoka yo mobile ozuma to ino mipesi na mpo baninga na yo ozoyoka conseil na bango soki ezalaki bango sa bango banga bazwa décision yo ozozwa wana banga bazwa yango te. Merci vraiment. Merci na bato vraiment yo kaka. Merci na ba papa pe ba yo kaka. O ba bongisaka. Nde na yebi eza na couple moko ba benganga. Ba bisinga to landaka masolo na yo. Olito sala ndenge nini. Na bisaki bango sala bo lelo couple wana bakabelanga $200. Na lia kana musana nga oyo. Akabelanga $200. Wana ezalaki kuna kutana na magistrat inta kabelanga $200 parce que yena mwasi bazalaki na mbutu tana zongisa ki normal antela
le avant d'un couple à bango à l'aise avant d'être bien boni yote yo lingi mbutu na mwasi na yo ata za na basi na mususu vanda te mo sa l'aise mo sa la kimia siko ye kuna zo lela usuka ndenge ni ye lingi siko akende wapi fala ndima yo kufa na yo ce qu'il fallait azwa atika yo kaka so qu'il fallait ça ndenge nini yo manga na za mingi olobate o déjà na lobby et coquille réponse de comment ça c'est la réponse c'est pas la bino ba fan oyanga c'est la réponse la bino votre commentaire et ça là vraiment bien na ba commentaire na bino bo benga de comment swana asala ndenge nini a continuer ko bondela mobile soki aboya neka mobile yango akene osala vie na ye wana eza réponse na bino obope sangai. Merci vraiment na mtu nyonso oza kiton ya Rolandanga pe ya kutalanga na pesi mambote na famille nanga nyonso na mama nanga Karine Mabiala pe papa nanga Mars Ilonga na pesi mtu nyonso mbote vraiment oyo alingaka nga famille mosala na pesi bino mbote ba gros bisous na bino toza kakati bolandanga na émission oyo ya mbala sima mama nana na beti susete mama ne bazo benga nanga na ndako nasali 4 mois awa na futaka sunda côté nazana nyongoloko ya $400 na futaka $100 bato bozalaka na besoin Bénédicte nazo kalate nazo la libanda kalate nazola libanda kalate o alingaka nga ako edenga na vanda kana ndako o alingaka be mission nga ako zapela souci nanga ese bino bolingaka la libanda na mena no mai bino boza na posa nga la libanda non na yebi mbongo garantie nanga ya na yebi o yati bino bolinga bongo te bokolinga ngo nanko bye. Pas gros bisous. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolemba te kotika. Nana efie motema malamu bosabone trona. Bosabone trop. Na planète Nana Efi. Bosabone trop. Na planète Nana Efi. Bosabone trop.